Mais parlons un peu pour Namambetali, Stade de France, il a fallu pour pas. Tout le monde va annoncer que sold out déjà, ils ont déjà en cours de téléchargement. S'il faut réagir pour le concert, il y a Stade de France, il a fallu. Oh. Et Kofi Keboé, réconciliation, la con, t'en as besoin de. Tozan a besoin de réconciliation te. Ce qui Kofi a ligné réconciliation, Azela Tobeta Stade de France, Azela Tobeta va tourner à mon nene makas au eglazo salato silisi en nyonso. Ne tokoki ko raisonner sur Kanae. Mais parlons un peu pour Namambetali, Stade de France, il a fallu pour pas. Tout le monde va annoncer que sold out déjà, ils ont déjà en cours de téléchargement. S'il faut réagir pour le concert, il y a Stade de France, il a fallu. Oh. Ah. Oui, rançon muta uti likolo. Pour uta likolo ça problème té. Bo bimisi vie le roi ndile Pinocchio. Bien bon moi té vie wo kiti muta okita ye moi kangi miso zo banga somo. Mais eloko wane ke e me mamara na émotion muta uta likolo. Au moins tu fais rigoler tanga kota ina ING Arena. Mulini ezanono na kati bo ki voix. Babomino ba linéaire. Babomini. Après vous jusqu'au bout qui voit mutu azoyema mais bon monité et émotion ce que ça wana yango bozo ko akoluba ati vous comprenez donc communication so yebi yango to yebi te vana nie ou bien soubalala ou so moni ko subate bala to couche parce que babi jusque là stade des a toujours fermé non ba autoriser ba concert et moto so alobi que stade des a fermé bon administrateur andimi vidéo ça la makwani OK à côté na terrain. OK. Yo monte message ne pesa mi bazana administrateur. Na kati ya terrain ya stade de Martyr. Ya stade de Martyr. Parce que tant ngolo ba ndengo no monte que faut aller imbécile. Pas naé. Biso ko ça double date. Biso ça problème en constater. Date ezali le 19 na le 20. So ezaki likama ko ça ngacha date te. Mais ba lobi et puis tant pas faire. Ça va faire annoncer administrateur à stade des hommes. OK. Mais babi stade des hommes reconnaître na ngo te babi stade des a toujours fermé. Eh, moni mutu so ba makambu. Pour la tsarape ke bozara bato botangi pe quand même classe. OK. Ndelo on a otoloba moni mutu so zoba ozaka zoba. Et puis bozo la tsaki mutu mabe na pino eza la salité, il y a moni communication na bino esimbate. Vous comprenez? Pour la tsara okenda na ba fait o eza réel. OK. Comment se fait-il que stade déjà qu'on reconnaît en mais un administrateur ya stade faut ça qui zingi pour le bande wana vous comprenez donc kende na ba dimension mususu ya koluka ko contredire mais so ozo ya na ba biloko et la tsaka ba niveau ba classe musuki na ba école primaire sert à ma b depuis fin na banda ba concert ma b ya concert les a salité balati kitoko te yemo via lati bien te et puis nyo se leki kitoko te Comment une biso ndeto za bodongo seul contre tous. OK. Ba beta ma ko sakanati. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Si on bozala wana pona ko soutenir nga DNF Sarabino kaka cliquer sur notre cloche de notification pour rien rater na bi ke bolinga nga bo sepela nga na émission na la Rabino na actualité na la Rabino yango na sengi vraiment na mona force na bino ba gaulois ba gauloise ba gladiateur ba amoureux de la bonne musique ba to balinga pas pervers. Vous s'abonner et Gloria Bongonda elle est toujours là pour vous actualiser l'actualité musicale et aujourd'hui je ne suis pas seule dans cette émission. J'ai un vrai plaisir de recevoir pour vous mon invité BG Manda. C'est avec lui on va essayer de dérouler l'actualité de Paper Vefe Regola to robeta lisolo ya musique congolaise to monaki kulutu na biso o ranson na to robeta na kata Adidas Arena. La banaliste na biso na kati émission et merci à mon équipe technique derrière la caméra, à mon caméraman et pourquoi pas à toutes les voix de Gloria Bongonda. Je vois directement il y a Patumo Bezapatero Banaya Kotoyo et merci à Bruno Lubi Kambonga propre. Merci à David Olito Dou des caractères et merci à Pauline Ngengo la cadette le maman d'Adriana. Merci pour tout. Gloria Bongonda Zara toujours wana. Et si déjà mon caméraman, il est même langage, il est d'accord avec moi, à Kofongo il a déjà plateau nanga na royaume invité nanga au nom de BG Manda. Bonjour BG Manda. Bonjour Gloria Bongonda R9 de la presse congolaise. La donne de la presse. OK, merci BG Manda. En tout cas s'abonner massivement toya mobundo tozala musuni. Oaza gauloise na bino donc mission na bino yango chaîne na bino yango so vous s'abonner massivement yo sala bien auto sala toujours wana ya ko pesa bino ba news ya ko lobela Paper V to la tsaki to sala mobundi to s'abonner massivement et to tondise mbala moko po makambo kende
esalaki kitoko joli profite mpe napesa mboti na bato tu baza kolanda biso mama liza loboko motema libosi moma budini germi okali potier alpha kiala mokonzi ya banda vie nanga madison tene madison 5 étoiles na lwanda na ofandisaka mpe blaise okenge depuis états-unis monsieur rifan na peso mboti madame karine kaya femme d'affaires. Merci beaucoup, BG Manda. Merci à Lova Loviston Jonathan pour l'assistance. BG Manda, to beta lisolo, il y a actualité. To moni papervé à télévision intégralité. Il y a concert au Tokenda qui n'échangeur de limité. Les lois commis audiovisuel. Sur aux a posa rotalango. Au beti na site, il y a papervé au monde à concert wana. Mais batu balobi, pourquoi zaki ka na choix, il y a samedi, il y a les 18. Mais à boire que l'émission intégralité wana. Il y a concert échangeur. Il y a date, il y a batu nyons tout. N'engé pas voir vendredi. Boire mi samedi parce que nous ça nango, nous ça là ici. Fallait boire on a moment on boire qui yango. Et ngai kutu na landa ki yango donc ça a un plaisir donc so côté na Ferrego la prod en tout cas au la intégralité il y a concert échangé vous avez qui to makasi au moni pina ki bandi tout ndingi bandaki donc na ba écrit ndingi zo banda et puis na ngana suka ki na nzembo o ba imbaki ya o ba imbaka nzembo ya soleil wanga donc Kumbakage, bien assuré dans Zembouana. Donc, je crois que quand on a un mot, on a un peu libre, nous allons continuer pour autant la intégralité. BG Manda, différence ni les ara faire rigolo na artiste et musicien mususu parce que tout le monde a bilo reunion sur faire rigolo la salara. Ba concert tout faire rigolo o ya livraka. Les alara toujours visible. Ba fan ba mona on met tout le monde attendit que ba concert ba artiste mususu. Les ara so ke beti et l'équipe inaperçu. Côté on a vraiment il y a les boss parce que artiste faire rigolo les artistes les plus streamés parce que même ba concert na yé ils ara ba balandango la streaming. OK. Et ba balandango en direct et puis ya mi balé il faut ba archive vertical. Ya olobaki na betara olobaki ko betara échanger. Ouais ba image. Vous comprenez? Le to comme na monde moko numérique. OK. Donc faire rigolo la yebi pourquoi en ça la ki ba image vertical parce que ça ba biloko il faut permettre même il lo mon tout soit nga c'est documentaire. Même après 20 ans, si on a les documentaires, après on se ressourcer, on a des images sur les alliés. Donc, soit on a Internet pour récupérer au moins une grande partie de la carrière, il n'y a pas peur. OK. BG Manda tozo ngamuki na actualité na biso ya double stade de martyr. Otomoni batebele ba ko sala ba campagne ba lobby stade de martyr wana ezate Ferrego la ye kokosa Ferrego la ye kaka na pression ya ndenga moni baninga batie ba date yango alukia kosa ba fan na ye na double date. Biso ta problème en kosa de date ezali le 19 na le 20. So ezaki likamba kosa nga cha date te. Mais ba lobby ba papa ça des avait annoncé administrateur à stade des hommes. OK. Mais babi stade des hommes reconnaître na ngo te babi stade des a toujours fermé. Eh, moni mutu solo ba makambu. Pour la therapie ki buzaka bato botangi pe quand même classe. OK. Ndelo on a otoloba moni mutu so zoba ozaka zoba. Et puis bozo la tsaki mutu mabe na pino eza la salité, yango moni communication na bino esimbate. Vous comprenez? Pour la tsaka okenda na ba fait o eza réel. OK. Comment se fait-il bino bolo bake stade des a ko reconnaître en mais ba na administrateur ya stade. Faut ça qui zingi pour le bande wana. Vous comprenez? Donc kende na ba dimension mususu ya koluka ko contredire mais so zo ya na ba biloko et la tsaka ba niveau ba classe musuki na ba école primaire. Yango bozo ko koluka ati. Vous comprenez? Donc communication so yebi yango to yebi te vana nie ou bien soubalala ou so moni ko soubate bala so couche. Parce que babi jusque là stade des a toujours fermé non ba autoriser ba concert et mon so lobby que stade des a fermé bon administrateur andimi vidéo ça la makwani. OK. À côté na terrain. OK. Yo mo de message ne pesa bazana administrateur. Na kati ya terrain ya stade de Martyr. Ya stade de Martyr. Parce que tant ngolo bandengo no moto que faut aller imbécile. Qui mutama ndelo na so na qui mutama bela bino envers artiste so simbate. Poneza on a administrateur à stade de Martyr. Arobanga net nini kwa lo ba ke oui autorisation ezate ko stade de Martyr ndenge ezana ba frère na ngo esenga pour fonctionner. Bazora nini l'état te o ezake pesa ba bango pour ba fonctionner non. Il faut ba luka ba moyen na bango so ba match ezate et lo we pesa ba bango mbongo pour na fonctionnement ya stade ezaka ba biloko wana ba organisation et ba concert ba biloko mo ndenge. Yango nem te pesa ba bango mbongo o ko sala ki ba
babakisa prime ya ba travailleur na stade eza biloko wana eza pe ba panneau publicitaire ko mona ba tchaka na stade yango pe mutepesa ka mbongo oyo ekosala ke fonctionnement ya stade ba travailleur ba zo quelque chose. OK. Ngana za na stade wana za na ba jour musuku tesala ke ba travailleur ba sali sur 6 mois ba futa bango ti. Et pourtant bazaki ba négocier wana ko tesaki période ya ministre de Sobudimbuti. Zaki période ya so na se compéter ko da Kaboul. OK. So comprendre. Quand ba tchaki ezana ba basala ba grève pour anime. Ezana ba mbongo ya ba panneau wana selona orange. Ati ba panneau na stade. Fallait ezaki so y parité fallait ba longola. Ba zonsa ba tchasko ba panneau so asika. Mais mbongo c'est kotaki. Oh, c'est là que bah travailler bah ça là sur 4 jours ou 3 jours bah ça l'a raté bah tout va payer place. OK. On comprend. Donc mon tout ça yébité vandanier sous balala. Maintenant solo ya stade tant on va dire oui stade a yébité bon administrateur il y a stade des années. Il y a des gestionnaires. Ayamba faire OK. Les contrats y a où dans le bac oui ah les aboués moi boss ça vidéo exacté bon. So ba ko ça pour ça ni. OK. Bino mo kasi lokwa fali ndenga kosi batunde yango na boka saniti za solo malgré ba bi projet ya double stade wana za projet ya fali eza projet na fali mtataka date ya double stade na martyr zela tangu kofi ataka stade ataka U arena fali yo beta eza ka problème yo za na projet mo betité. OK. Vous comprenez donc faire égal ndenge za na faire mutache date fali za ina date te Achaka date ye mo akima. Akima te batu bakufaka na stade yango banilaka ba concert. Banilaka ba concert yo kasi na force famille azana so ezaki ko beta na beta. Fali kuta défier ba combattant na poto. Bongo a place ezaki ayebi kazana na une époque on ezaki gouvernement warrior. Fallait beta te. Walo kuter. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que ezabilo mo bazo luka ba réseau oyo akopesa mais réseau ezati. OK. Double wane kangi tellement bango le 19 na le 20 juin. Ça bien na yebisi yo mabe kozala tout bien zo kota na monde. Na zo ba Congoti na lobi na monde. OK. Pour kozala artiste liboso beta double stade ya 80 000 places assises. De la beti lo ba beti. Yo mona ba jia. OK. Wana za festival te o basala o francophonie te. O eza ko concert a mutu. A bengisi bino na stade 2 jours. Merci beaucoup BG Manda tozonga mukie tomoni lelo Weranson à la radio biso Adidas Arena afin projet ngo eza réalisé. Parlons un peu des concerts de Weranson na kati double na Adidas Arena. Réaction na komona Weranson a livré concert entré na ye mamunyo ce qui s'est passé na kati concert ya Weranson. Concert ma bé depuis que na biso banda ba concert ma bé ya. Concert eza salité balati kitoko te ye mo via lati bien te et puis nyonso eleki kitoko te. Weranson muta uti likolo. Pour uta likolo eza problème te. Bobimisi vie le roi andile Pinocchio. Bien bon moi des vieux okiti muta okita ye mo akangi miso zo banga somo. Babi dit jamais vie. Babi ya kaka na innovation. Aya kaka na mambo asika. Kofi na Bercy akotaka ndeni. Autaka boli kula kiti. OK. Donc mamour a sali wana eza esika te. Babi mambo ya sali ba faire et puis lo eza na émotion tout. OK. Omoni lengi nango engeza nini? Muta auta likolo zo kita. Moni Michael Jackson ça salango. Michael Jackson na salango auta likolo ya salango kutuna pigeon. Aye azuiye aya tikiye et puis aye azuiye akena ka changer bilamba. Vous comprenez? Très bien. Donc c'est-à-dire que mais eloko wana ke et memamara na émotion muta auta likolo omoni neti fait rigola tanga kotaki na ING Arena. Mulini eza nonu na kati boki voix babomino ba lumière. Après boki voix ya mutu azoyema. Mais bo monete. Elengi émotion ce que ezaka wana. Bo lukia zawa. Bomoni muta okima likolo. OK. Ba bino bo kitsa mutu ko Pinocchio. Batuno se ba otala. Ko koli. Yemo kezo kita. Yemo pe ko bango. Donc c'est-à-dire que eza na émotion de pe mutu ayemba te. Bomoni ko kitu ko asaki ya fufu. OK. Donc elengi zati. Kofi Olomide kuta akota na Bercy bongo azokita likolo ma aoyemba azoluba
parce que bato baoluka voix na ye batabo moto aobima likolo ezalaka quand même na émotion mais faut se le rompe bien yo uta olukisa na tata ye baezosa bata ya okweya bokongo beta su masolo mosusu donc mpona yo entrée ya Weranson eza na récit non nayebi so concert ya mabe ok na baconcert nyonso wera beta eza concert wana ndi concert ya mabe tozonga concert ya soni po mbala liboso tomona mpiaka ya wera asali mpiaka mutu balobele biso asali sold out tobandeki komona nde bandeki kotia nalobaka na yo eza bien kolobaka na monoko sold out bakosolaka mokolo makambo te biso nde tomona sold out na public oyo ezalaki wana boolobaka biso ke wi wera asali ple akrake mais boolakisa biso ndeni mpiaka eza na kati ya sala so comprendre mpona yo bazwaki configuration ya il est 4500 oh sur 9000 oui bomonaki podium te nde basali yango podium bakangi yango boyi kobanda kuna ti poto mpo moto aleka te yango moni wera uta akota ye likolo ye moko akota ye likolo abime ye likolo mpo nini bakangaki déjà ke moto aleka te mpo bayebi ke so moto aleki akokende ofilme kuna na nsima donc mpona yo babebe berceau bayaki babebe berceau bazalaka na bango te bo tomona ye na concert wana bazalaki basangisa eloko siko nde esalinga siko bien te po nini bawengemen ka donc ndambo bazalaki wana basangani sino bawario seke bazalaka na bango te wera sasila na ye omoni monoko oyo boloko tiela biso o bagolo bayei kaka mokie oyo nyonso wana ezali bawengemen kasi omoni yango résultat napekisaka likambo nalobaki mpe na émission na yo natanga bakombo odile manzaka maître ninja papi kakol boevite biloko ya bagere oyo boya koshitise vie bomoni résultat bopesi ye epuis bosatendre ke kombo ya wera kaka na résultat bopesi ye ta mosusu ezala concert ya oyo ezaki akoti public ebele eza concert na suka yango ozo comprendre kombo ya wera ezoriske edisparaître po bobimisi badefo na baerreur nyonso ya wera libanda likolo makambo baintere bolingi bopesa motu moko intere bofula motu moko boye oyo asinteresaka na wera te ou bien mpo banda koluka bavisa epai ya fali yango banda koflate mpo koyebisanga na baprestation nyonso esalami na concert wana prestation oyo nasepeli nango ezaka na déplique ndenge ayembi na brigade tomoni mpe manda chance ya manda chance mpe na semblage natika lotala nanu parti wana te namonaki yango kala baminiature mais quand même bapesi ye temps sala vocal na ye ya nayebi kayembaka bien manda chance ayembaka bien mais eza mawa mpenza par rapport à Weranson koyemba epuis manda chance bakeyembisaka vocal fo bayembise nini te wana baluka bayemba ata nzembo mo mpe ata ya kala ya wende ala banzembo ya wende oyo ezaki asala mpe na kere wana azalaka mais kotala prestation ya Weranson par rapport ya concert wana s'il faut réagir na prestation ya Weranson tomoni ayembi tolingana tosalisana ekoma lokola mwa chanson mais wana eza sacrilège atrahi wenge te na ndeni eloko ye asali wana atrahi wenge na ndeni yango nayebi soki mikolo eza koya mokolo baliaka ligolo nde eza mokolo makwanza ebimaka te mikolo eza koya kombo ya wera to angobetango su te moni lelo tokomprendre yango te me ngai nayebisi bino ke na ndenge namoneli yango na ndenge na comprendre musique po wera nde eza wana bato baola nde so te na concert wana bato basepeli na biloko ya kala ke biloko ya sika donc wera bato bazoya mpona nostalgie mais nostalgie ne ya suka yango wana eloko ebimisi ozwi tribunal esala biloko ya brigade oyo abouge nango sale epuis ozwi nani déplique abouge bato na champ na ye achauffe bato na champ epuis wana esili siko aolinga abengisa su nani mpo nani aya kotala abengisa na roi david ubi abengisa lobeso baya kotala nini bakomprendre ke ye biloko ye na baconcert na ye ezala nango kaka boye donc aza na eloko so bato tu peux nous dire que so bato bazoya mpona nostalgie ya wenge maison mère ya kala mais pas ya le présent okoyebisanga na yango amarke kuna aza te moto amarke aza te acréé mpe exception te malgré tomoni mpe bimiseli biso bamusicien basali bavocal ya feregola basala yango kaka
na nzembo ya ma Chantal basala yango kaka eza banzembo ya wera oyo eza kesendeke normal bango fo bayemba eloko malongo eza kuna te siko na biloko ndenge wana momoni siko ke différence place eza ke ya wera na jibe po jibe nde eza no oya kotala jibe mpo oyembela be azo de game ayembeli yo omba donc ntango oyembelo esala mwa nostalgie ya bien siko yo wera ntango bato baoyapa na yo yo moko koyemba mwe elengi nango esili moyokaki Augustine ngai mama soko omoni ser wana Augustine wana asepela na wera kapota mfera azalaka fere moto akomisa nzembo wana kofere aza te bomoni mpena ke wi niveau nzembo wana eza mabe moko antuka vie biso akanga biso na kisi moko te kisi ya bandu ezala makasi lelo mpena toyomona mpena ke faux chanteur numéro 0 na namona faux epuis nayebisi bato ezala mbala suka mutu na omona meki koleka na télévision abenga wera formateur abenge l'artiste le plus populaire nako bamba ta nzete place oza tolongola wera na nini na classement ya artiste le plus populaire azala sute omona parti ya lelo biloko asali wana obenge populaire ndeni et puis nde eza na obenge formateur par rapport à quoi ye moko ayembi balibanda moko abimi balibanda sikoyo muta ndenge wana le namoni mutu aleki na tele bando fongola mbanga ne aloba minaki yo les grands formats nako bamba ta nzete BG Manda parlons un peu ya nzembo ya Weranson o ayembaka tolingana to salisana la fois passée na concert ya Grand Paris to monaki ndinga bwakaki bagolois ndinga bwakaki Ferregola tolingana to salisana Ferregola mais lelo échanger côté et comme héritier Watanabe na Fally Ipupa s'il faut réagir na ba comportement ya Weranson ma compagnon na ya pire du mal ah bon bon pourquoi la fois passée boka ou Ferregola il fallait continuer parce que bagolo ba obligé OK amone bataki tembeke batonde sa salwane za bagolo lelo ba moni résultat na 4500 format 4500 moni ndeni nini mpia ke salami donc pour nous le lelo Ferregola puissance na monani et puis ya relaxa ki basakana bagolo te OK tomoni lelo coalition salami ya Weranson héritier na Fally Ipupa mais tomoni ka ya Ferregola za yemoko s'il faut réagir na romona ndenge coalition salami pour na combattre Ferregola ça non ça mona makambo nyonso OK faire ça c'est abongama ne déjà na makambo nyonso royaume punga omoni biso nde toza bodongo seul contre tous OK beta ma rosakana te omoni wana premier épisode yango mona yebisi na laki bino lisusu le 19 na le 20 Stade des Martyrs. Pourquoi pas bien en atterrissage? Quand on fait à salarié sport, il y a nini, il y a Stade des Martyrs à Liboso. Ils ont pas qu'on matin. Ça va battre na dit que mototika la ko leka faire azati. OK. Les là bo comparer faire nanan. Non mo kité parce qu'on fait à l'objet atterrissage. A quitter la wana. O quitter ce qu'on a plein doublé. Et puis on a to bloqué mbalamoko. OK. Pour mutawaya olongola ngazati. Vous comprenez? Très bien. Donc, c'est-à-dire que lelo pour battre ba rolongola o jibina wera batika. Fallait ça faire, fallait ça mona windi. Donc moto pa ya rolongola o fera ya kosala na yebi nomti. Merci beaucoup BG Manda. Tomoni lelo Odile Manzaka ozaki parmi bateau basela qui a Adidas Arena promotion mais lelo tomoni concert et bête za libanda. Bapesi bachete tandis que bapesi ba artiste comédien le quoi bakela yanga libat mais Odile Manzaka a participé na concert au alobela ki yango chaque fois na média s'il faut réagir na le loka olobate pour na information qui sur mais babi yo producteur a beti 12 bazaki na ba compte 40 mambe bimi ka ebele wa bon na zone so na information na oya OK nga lo ba likambo na précision nango lo kana na précision nango ti na commentaire pour ça. OK merci beaucoup BG Manda to comme nous déjà ko chiter na suka ya émission na biso no belo vraiment nos autres minutes mais parlons un peu pour na mambetali Stade de France il a fallu pour pas tout le monde va annoncer biso que sold out déjà ils sont déjà en cours de téléchargement s'il faut réagir pour le concert wana ya Stade de France il a fallu oh asali sold out asali lango place ba bezo ya até qui déjà septembre eza biloko lokuta eza biloko lokuta vous comprenez
tout d'abord bango mo ba warrior ba komi ko banga kusumba ba billet ya Stade de France pour ba moni ki ba yo constater que eza na site ya fali yemo. OK. Bon les autres ndeza bo ba komo banga bwani ayebi ke so na sombi billet bon ce conseil komi anile. Nana ozong silanga mbo. Ba na sécurité te moto ndeza na ayebi ke na obimsa mbo on est frise na sécurité. Donc vente à billets zote kama na site ya Stade de France te ni ya producteur ni ya FENAC les autres kama na site ya fali. OK. Et puis si tango siko eza pe na koko donc bato ba komi da ko banga. OK. Ma base ko elo Congo parce que ba memi ngo na ndenge ya kokosa bato. Vous comprenez? Déjà dans ndenge ya sur une site eza bongo automatiquement ils ont la sécurité. OK. Pour lobby pe ko ma pe que l'état française pour tant ba billet te kama bongo na ba service nyonso l'état za raté na taxe na chaque billet. OK. Vous comprenez? Avoir taxe liko na est-ce que les gens na site ya fali avoir taxe nini. OK. Donc ils appellent à risque pour vous allez pe que concert wane et betam. Donc là déjà na mona ngeza na ba milinga milinga. OK. Ils ont ba rubio ma kilo na ba ko sabiso ils appellent donc fin ta mavuba. OK. Merci beaucoup BG Manda, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot à dire na ba abonné ba téléspectateurs on se besoin qui occasion ya kolanda biso. Biso nyonso en tout cas na epsina ba gola tout tous à la mobile et puis to continuer toujours ko sala ba challenge na biso to sala ngebu fuandisa et puis intégralité à concert il y a changé assez bimi déjà tout ko kota tout tala yango yo sala pena bien et puis na sengi na ba gola tout Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu